Bandeko na pesi bino liso mbote. Je pense que ceux qui bomoninga boye barake eza rubrique na biso SOS. Merci na bandeko nyoso ba contribuaki pona mwana ya mama na biso mami. Il fallait que ça l'intervention bambongo botindaki et komaki bien intervention pe et salamaki mwana komi bien. Il faut sikoyo abanda ko tambola yango docteur alobaki ako bando tambola ndenge wana te poids ekezala likolo ya mukuwa wana ndenge bachema bende il fallait beki yana ndeko na biso azana Canada papa na biso ayebaki kotindela biso babeki to remettre na mama pona mwana mais ezaka babeki te en dehors ya beki facture bimaki. Il faut ba fouta ba frais ya hospitalisation na kata ba frais wana yeza ba y compris ba produit o ba pesa ki bango pendant na moment o bazala ki wana avant fin du mois o ba libérer hôpital ba komi ko zo pression yango tozo senga na bandeko bo continuer ko sunga o azana quelque chose na répétera toujours numéro nanga 00243 89 94 78 202. Yango na bengaki mama pona remettre ye ba beki amemela mwana ndenge basali opération poids ya mikuwa na libende wana ekesede il faut abanda na babeki. En tout cas ndeko na ngai o sunginga na babeki oyo eza ngai mama mina yambi babeki wana oyo otindeli ngai awa pona mwana na yo mwasi akomi komeka kokita na se mais isenga kaka beki au docteur le bito sala tout ozwa beki nzambe alola pambola yo amona vraiment merci mingi na pesi na lisusu merci na bandeko nango basungaki ngai lisusu pona mbonga opération elekaki malamu elekaki kitoko nzamba sungaki na minito mikolesi ekoki facture ese bimi to libérer hôpital wana botika ngai te to bandi na bino musika bosunga ngai bandeko nanga botika ngai te pona facture wana ebimi soki bosunginga bokomona ngai lisusu awa pona acto bokosala bandeko na ngai nzamba pambola bino amona bino. Merci. Je pense que bino moro boyoki ndenge mama lobi insistance ezali oyo bo contribuaka bo continuer ko contribuer ba opena no ba salate c'est l'occasion. La main qui donne c'est la main qui reçoit. Nzambe ye moko yebi ndenge ko récompenser. Na bandeli numéro 00243 89 94 78 202 partout ozali na kwenyo so mokili soko bengi numéro ana osali transfert toko benga mama toko remettre ye pour ba libérer hôpital docteur akomo tia bango pression. Merci beaucoup na geste boko sala.